Mais là, c'est la Bible, yo lo bagaté ou bimagaté, le lobi mipo, yo kutana ba petit na yo, ya bandal. Olino lo bala ba pour lelo. En tout cas, Edino image ndenge na psaki yo ndenge na lobaka toujours. Ba kangaka mpepete. Omoni tozali awa yo moko moni tozala kati ya terrain na ngai. Awa eza esol. Tozala kati ya sol, tozala kati ya JVC. Tozala Viri Châtillon, tozala Grigny, tozala Evry Coucouron, tozala département Esson. Tozala département Esson. Lobby bomonaki 2 jours ba plein de salami awa. Donc eza lokola net gouverneur Biblos azana kati mabele na kati bandal. Bana ba yeko sala répétition. Ba yeko sala répétition na terrain na ngai. Binomo bomonaki yango nazo pesa na bana bandal boy bake ndule ezali. Mais nous l'avons ndengezali, oyo bazoko tcha doute. Nous les a déjà plein. Donc nous les ezali plein, ezali guichet fermé. Ezali guichet fermé donc mutu moko kutako ko lobate, mutu moko te akiko tcha tembe. Na basi boye be ngo kenga na salle la kabino, makambo toujours ezalaka kitoko. Makambo ezalaka kitoko. Na basi na représenter yo ba musicien, pobo ndimake, na sana ba musicien nyonstu, na sana manjeku. On a tiré qui moi dans mon quête maison mère bandaki. Le gouverneur. Hier yazali awa. Nazana yawa. Bon, nazana ye awa. Nazana ye. Olivera. Olivera. Nazali na yawa. Yo komona. Yo komona. Ah. Waba musicien. Milito mutazali. Ye muta. Wapi? Minuto yaka. Soyez négazoya. Bon. Nazana petit nanga minuto. Pour bana bandal nazako yebi sabino ke boyebi solution. Donc musique est plein muta ko sabino teto muta salabino grimace. Donc ndenge nazala ba musique ba yena salon. Donc embouteillage leki makasi ya ngomoni to se regarder nazana petit minute bomoni yeyo. Donc tout concert ezali. Muta ko musique est le la balle. Bobeta ki okoli okomi vétéran. Obeti oui, remerciement ezali. Mais il faut que les jeunes évoluer. Les jeunes faut makambo. Évolution faut la continuité. Il y a musique faut la indépendance Paris bazoui. Oki Pwanza na Paris to bakede Olympia na Olympia papa to gagner. Oki Pwanza papa to zouiye. Na Paris c'est routine tomo na ye to bakidi hérité Watanabe indépendance na Paris dozoui na Olympia papa tozoui. Donc deux fois té suite fouezala quoi. Donc suite fouezala la musique. Ndenge toyeba ba vena biso ba redi ya Misi tozoya na ba Serge Mabiala ba Oliviera fait fo bazala ba Diego Milito pe fo bazala quoi. Donc bon bana bandal na bandi bana bandal boyebi eza nango likambo ya motuté. Voilà. Tango wenge bandaki ezalaki orchestre ya loisir. Ezalaki mbongo te. Nakokola ekokoma likambo ya mbongo. Donc ba petit bango yo bakomi bango pe baye na mon pepe ya sika po siko to komi na 5e génération. 4e génération c'est Silaki. Na lobaki yango pia. Et c'est Silaki. Naza kozela 3 mois ba pesa nga 10 ans na ngai. Nakoya na Kisasa po na ko bunda bitumbo po bitumbo nazo mona ba anniversaire bazami ke. Parce que na sina bisaka binango bien que bureau ça kokufa. Bo chaki ngatem. Lelo bata bureau ba komi ba musicien. Ba musicien mutu ba lesa ka batu ya bureau. Bang ba lesa bata bureau. Grimace ou grimace batu ba bandango ezabiso. Eza o ezo salamate. Olivier yeyo. Aye.
Guy Foulard de Paris, c'est Routine Tomo. Akozonga. Indépendance na Paris, Tozouye. Olympia, papa, Toubakide. Okikwanza, papa, Tozouye. Na Olympia, monsieur Tobetier. Héritier, Watanabe. Okikwanza na Paris. Olympia, c'est Routine Tomo. Dadi Mavungu, Gifula, Pam. Naïe, vous la petite dans la champion. Et c'est nous. Faut encouragement. C'est ça, tout c'est la masse. Faut que ça qui est bino. Ba mise ba yaki bon, toza na bango yo yebi kaka. Eloko ya elengi. Ba bossa la yango te bon. Mutasimi makambo côté sima bango basami balao. Boyoka ba makaba boyoka bango mais champion vialo. Azalaki pena bango. Lelo oyo toza na Olympia. Salle mystique. Parce que bino bana kini bo comprendre raté. Toza na poto awa to pesa bino différence entre Olympia, Zénith na Bercy. Bercy ezali salle n'importe qui a ko louer yango akobeta basketteur akoluer yango. Et là que nous sommes sport et c'est la manne Bercy. Zénith ezali place bandoule colonie nyonso. Mais Olympia ezali place ba icône ba betaka ba Johnny Hallyday, ba Charles Aznavour, ba Grand Star. Oyo bazana ba coffret ba betaka na Olympia donc ezali salle mystique. Nazana ba petit nanga bango yo ba soliste oyo ba simbi Latine Wata bango ba ko beta. Mais naza ko faire expliquer bino bana bandal awa poto eza ya ko yinda parce que na moment oyo tikezo tekama ba misi bazana salon héritier zana ba danseuse bazo sala bango coiffure donc rendez-vous na Olympia déjà Olympia zana moya kotonda Olympia za kotonda exemple to sala ki to mekaki to sala ki répétition Paris mo matin to sala ki répétition kotenga na fandaka na eson bon mon aki résultat nango donc rien à dire et l'autre banque zate banakin héritier comme Melabino Trump champion violon le premier soliste Hakim Solo deuxième soliste donc pendant sango asali musala na ye po ya zakane juste na artiste nyonso bayaka nga na ye étant que grand frère mwana aye il faut na yamba mwana pour bana nyonso basaba na biso na yambi mwana na moni makambo sali na makambo ndenge zo sala oyo bazako tcha tembe na retirada makambo makasi ndenge héritier lobaki ebandi ba voyage ngoyo ba Canada zali partout zali après tokozonga Afrique mais bana kin tokoya eza ebandeli ba petit baye biso pe tokoya to chape poids na makambo ndenge zo leka na banzi champion bien na ebité soka ko lobi langa nini soka ko betela ngani se bonini lobi na ebité po na yebi programme ya orchestre bien te mais to ça na kati ya Olympia voilà lobi et ça plaisir à tout ndetingai ça fait plus d'une décennie hein ata 15 ans passé na kutana suna viété vie biblos aza icône aza vieux à mon abisso vraiment neto bani musique. Moi personnellement, je suis témoin. Vieux, déjà, je suis petit frère. Mon ami qui est grand batteur, il est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Omega Manti, un excellent batteur. Bref, message que je adage français que les loups ne se mangent pas entre eux. Pourquoi Bisso il faut continuer entre nous, les Africains en général, précisément les Congolais en particulier. Et ça solution et ça vraiment solution photo ça là na bomoko to lingana et ça la biso bien musique pour na ngana mona reza patrimoine ya makasi onza mapesa biso o ko sauver biso na makamebeleza culture na biso surtout département na biso ya musique boyebi nini ba mise ba sala na mboko tout ça batu moi ba dérapage pe ko za la main yango nde osala teke to sala na plus de 8 ans mo mana ba ndeko na biso to yoka na kate ba propre frère na biso ata bino moko. En Afrique, nous étions les premiers
en matière musicale autres ont dominé partout biso tozaki ba premier na musique mais subitement donc historique na biso komi ko lala pour na nini ba propre frère na biso mo bazo ko empêcher bi al deko na bango ba sala musala vraiment to ngai message na ko lo bakaka tant que mona mboka congolais lo ko bino to lingana ekozala bien biso to eto sala musala eza musala na biso gagne pain to zape na ba famille to tiki kuna musala on nemte sala ke biso to lia bino boza koto biso to ye to salika musala to zongi na biso mboka to bandu yaka uniquement pour na ko sala musala to zonga na biso mboka to lingana eko sala biso bien to zala bande ko belé awa na poto to na bande ko belé awa moi presque famille na ngam ba rapper na poto. Je plains des amis ici, ma popole, Black Forever Masikini, ma Pepito Masikini, ma Doudou Mido. Donc, bana bandal basé belé ba patou, bate, ba rigondombasi. Donc vraiment nazana ba frère et belé ba aki. Donc nazana aki de fourme. Donc nazana bandeko et belé a on a poto. Mon propre neveu Tibasi qui est là derrière là, c'est mon neveu propre. Asa basé na Paris a. Donc tozana bandeko pe a na Paris. Mais comment se fait-il que photo bomana? To bomana pourquoi pour toza famille moko? Au contraire, tout lingana tout ça la force. Place ba dérapage là qui tout vendre tout sur la famille qui voilà ndeko koto bo bebi saki bo sala boy à la longue ils la boy et vous allez mieux mais ya ko s'entretuer entre nous ngana zo mbona ngo vraiment eza solution te biso za ba mission to za na pour prôner ka pour na pesa là biso déjà nzambe moko aza musique donc musique c'est logo ya porter la rabatu kimia ya porter la rabatu pe biso to yete pour na to ya ko défier ba propre ndeko na biso non. En tout cas, on a un caractère, on a besoin de défier, c'est vrai, on a raison, vraiment, ils sont valables, mais biso to ye kaka, dans le sens que total, ça peut être biso que et ça li tient belé, biso moussale koufi, ma famille, la rakuna, to vivre comment? Tant que on va noter les laga, biso to betakati. Pendant qu'ils font ça, d'autres nations là, bazo propulser artistes les Ivoiriens, les Nigériens, comme presque premier en Afrique en matière musicale. Est-ce que Nigériens n'ont tenir biso tête ou sali et sengi en matière ya ndule? Est-ce que les Nigériens vont tenir Congolais tête? Mais ceux qui commencent à la mabongo pour la nini, pour bino bolingi tete ya ko prester to suka nini. Donc vraiment bandekonanga na komo ya Nzambe to lingana. Un message car moko na oloba yango na obetela cité to lingana to zala bomoko et ko sala biso bien ba polémique ya pamba to tika ngona de côté pour te faire avancer Congo na biso. Voilà donc nga liloba na ki nango yango na tikeli ndeko na Kim Solo mon jeune frère yende to betine bina retirade to za trois ngaiye na mvuluzi solo donc Kim Solo na asia ko solo na bino pas na mamba Panza sango ya Congo toujours na idéologie. Kokuta lelo ba vina so ba fait Biblof eza esengwa trop parce que ba fait babundi trop pour la musique na biso ya Congo. Nazo le beloko moko congolais muninga neza congolais ndeko neza congolais. Eloko fe nanga champion pour la uti koloba culture congolaise na musique ndeza qui premier. Mais pourquoi lelo bandeko mususu bako mako gagner biso? Or que loko moko tozana ngonzamba pesa biso peut-être dans la carte ya mboka na biso Congo eza musique et que ça la force moko et même amour entre congolais et congolais et ça que tu veux briller na carte ya mboka. En tout cas bandeko nanga to yete poto prouver bino to yete poto sala ki sa soki nini mais to ye kaka poto bi ke biso na bino toza moko to tombola bendele ya mboka na biso partout na monde ba monango. Parce que Olympia est un salement de sobet ne site tout baïbi que non star intel a obété à pays boy. Et que ça la biso bien ce qui ngai na yo to sangani peut-être soutenir de connaissance Richie Watanabe na biso ba poulet ndenge to zabwe na 4 Olympia wana pour na tombola toujours drapeau ya mboka na biso RDC et que ça la plaisir. Et le que ça la force le la amour réaté. Na makambu tout ça dans la vie. Et le que ça force le amour réaté. So amour réza. Au moins que makambu nyonso bolongango. En tout cas, bandeko na biso, tozana mutema moko na bino, tozana bolingo moko na bino, tozana vision moko na bino, tozana posa moko na bino. Mais peut-être to me makimia ya posa na biso ko matina suka ata na musique yo tozana ngo, ceux qui te memango et kozala bien, panza sango na sirke akoko commissaire, message nanga partout kozala, venanga Landry Bisidi, acclams Lengi Selio Kininga, binotu grand prêtre Anto, donc Binotou, Pedi Dibinga,
Maître Tchèque fou, il est tout seul au Sangani, de Salelo Komoko et Kozala bien. Retirada toujours remontada, Tembezu Levier.